vivre avec du mal. Si la ndeko lo kwa biso nyonso ndenge to ana ndeko na biso mama via ndeko na ndeko na biso mama top ndeko papa ba kuku ba fingi mama top wa tina degré ya ko lobake ensalala mama top na Angola zwa niveau. Imaginez degré wana et puis na kati baba kuku wana il y a des comédiens au baza awa na Kinshasa ndenga na comédien na famille bota ponga na longwa comédien mais na zongi ka ndebo na zongi famille bota Très bien. Car ndenga na comédien longwa na famille bota il y a pe na ba comédien mususu au bazali les abakuku bana Kinshasa wa ba finga mama top wa mama top en salala ina Angola machin bo excuser nga pona gros mot no bimisa ndeko nini wa comédien leka ina TV ba suspendaki. Même à ta communauté. On est à ma finga. Luna kaka muto alobi, ma bo comparer ngana mama na nga silate. Ya Gabriel zo tinda senga pardon. Ya Gabriel vo tinda Luna senga pardon. Tinda nanu bato ba finga mama top baloba na mama top na bana mwana libuso mama top ya dada. Elle est déjà dans les trentaines. En fait, je dirais pas je suis plus intelligent mais na moi maïle parce que na kenda na moi chiki. Très bien. Na kenda na moi chiki, na tante na no finga ka bato na TV. Et puis il y a Gabi Tango yo lobake, il faut pas s'excuser. En tout cas, il faut calculer bien. Donc parce que ngana yebisa yo ezana ba ndeko belé entre ba ndeko mosusu loko la ndeko wana fâché à se permettre ko benga belle vie yo mwana yo. Afinga épée hein. A touché même la personnalité na a finga belle vie, aloba na belle vie yo mwana yo. Aloba ma belé to yo kata comédien mon côté. Wa yebisa fâché, s'excuser pas belle vie. Tu yo kamote à part hier ba misusu baza to yoka ba finga exil awa après makambo ya maman Olive iska exil alobaki nga solisa ba hypocrite te to yoka yango ba finga exil pechanga ba finga exil pechanga to yoka ta comédien moko te na Aimons-nous vivants na ANTPC na wapi ba comédien oyo yaka to journaliste parce qu'il y a des journalistes et comédiens donc on a biso bijou la reine a suspendu pourquoi parce qu'elle alobaki makambo asila. Oui, on a plus de réflexion. Parce que le mambasi là. Très bien. Na pesa idée. Nani déjà oyo ba suspendre ye pour finga ki belle vie, nani oyo ba suspendre ki pour finga ki binana, pour finga ki exil. Personne. Ou papa Elombe. Ndeko na biso mamu muluba, mamu international, moi na ve na biso mukuna na félicite. Bref, na habité so ramon na ve na biso mukuna. Au finga sila exil tongo na belle vie pourquoi na dinana oui mais on a biso bato balinga balinga bomba maman photo benga bomba maman mais on a biso maman na biso exil pechanga tango atei na maman na biso Gomez non benga bomba maman parce que bango balinga benga bomba maman très bien bango ba yebi ke baza mikolo photo benga biso ba maman bato ba olinga benga bomba maman te baza ba jeune fille baza na ba 16 ans 17 ans musu bana ba 25 ans très bien maman na biso bolembo mabezaki nini mais kako expliquer biso non maman rosa maman eza problème te non ya beza maman na biso te ya beza yana biso na sina respect neto benga maman te aza maman papa te ya beza maman na biso te ya beza leki ya maman top kasi mais même c'est ça même c'est notre maman papa aza maman na respect te eza bana lo biso te gaita mo a petit na biso masa na biso te non mais papa non to solo la aza mobali lokola yango na biso yo aza na mwana o aza petit na biso oui mais c'est notre maman non lo baka boye to benga maman na respect koloba te ke aza maman na biso ndira ko botanga non ya Gabriel so na 50 ans donc so ka ko bota mona se va aboter na 14 va botanga est-ce que Gabriel ko tsibe de 50 ans ba ezape na makama ba âge ça peut aussi c'est possible bon bref maman na biso ma Gabi bango balingi bo benga bango maman ti makambo nyonso parce que nani Luna benga ki bango maman. Merci beaucoup, Tosepeli Mingi, Moussane Zole Kamala, vraiment Fakati Béton. Bravo, que Dieu soit loué. Kasi Moussane Zosama, bien sûr. Mais biso siko peuple est en danger. En danger pourquoi? Parce que normalement, il fallait pas canaliser d'abord Maï. Soko tali malamu komona siko que le quoi babandi na on a canalisation te. Babandi directement ko ya bo de kisanga nazo bozotala ozomona ke mai ozomona mai ya makelele yango yo o ezali avenir. Mena soki mbule beti kaka mbula moko kaka
bokomona sikoyo ke makelele otango ekovimba bato nyonso batikali ndamba population bakokufa. Alors tozosengaka na bakonzi botambwisaka loboko surtout na likambo ya canalisation d'abord ya mai po soki mai eza canalise te vraiment eza mwa pasi mpo na biso mosala eza bien toboyi te tosepeli kutu makasi longo wana nalakisa nano aveni mosala eza bien tozosepela nango tosepeli mpenza c'est bon bino moko bozomona c'est très important aveni c'est bon déjà tozomona eza mosala kitoko mosala malamu parce makadam nde kosalama kolongwa na veni timasi kobanda na veni timasi titititi mais kote oyo na suka nde esika mai eutaka mai rivière makelele yango oyo rivière oyo bomonaka soki mbula ebeti ndenge mai etondaka na rivière oyo mai etondaka mpenza na ndenge moko kosakana te ekotelaka bato na bandako bato bakimaka bato bakufaka sikoyo tosengika na bakonzi eloko tozosenga na bakonzi ezali ke mosala eza malamu mebongaki canalisation d'abord la canalisation d'eau ebongaki liboso kokanalize nanu mai oyo po soki ka mbula ebeti bato nyonso le reste de la population ezali koto bato bakufa tokokufa bandeko tokosila bakonzi botika likambo boye te mpo biso toza na place ya kokende te ebongaki mosala kobanda nao na canalisation d'eau mai eza canalize te lokola mai eza canalize te tokokufa donc mai ekolongwa a verve ntina veni timasi liboso tokanalizaki canalisation nano canalisation mpona bato bakufa te kasi eza kitoko kasi mosala eza kitoko te yango oyo canalisation donc félicitations à la te makele te félicitations na gouvernement ko nde yango oyo mais soki mbula ebeti population nyonso to wana avant septembre papa me mbula ezobanda na septembre mbula liboso tokokufa ebongi baya kotimolela biso mai oyo avant mbula batimola ata mai ya makelele vraiment félicitations merci penza ya mingi na bakonza mboka mais tozoluka nde canalisation d'eau tozoluka canalisation po soki bokanalize mai oyo te soki batracteur eye kokanalize mai oyo te population ekosila tokokufa biso nyonso awa donc na septembre déjà bamvula ezobanda tala toza déjà face à face na rivière oyo rivière oyo bino boyokaka sango ke bato bakufi inondation yango oyo sikoyo biso tokanalizaka na basaki me basaki elongwe sikoyo komi kosenga batimola nde mai kotimola makasi canalisation esalama tozela mosala oyo ngonga molai mpenza bamvula ebele tozela mosala oyo vraiment félicitations na bakonzi ya mboka nzambe apambola bino mais eloko tozosenga soki tomoni kaka ke mois de septembre mbula ebeti tokufi loba biso topesaki message te po message oyo ezokota na bachaîne nyonso ya Kinshasa TNT YouTube partout na baréseaux sociaux nyonso tokufi nanu te tozosenga canalisation ya mai tosunga bana oyo okota likambo oyo po bana nzambe nzambe mpe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokoma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko lingo sala likambo malamu
Ozoka wa mabe, salaire malam, parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider, il y a ça. Moi je crois, le Dieu que j'adore et je prie, Jésus Nazareth. Téléphone à papa Oyo, Nansela Nayo, il faut sonner, paix à Obé Mangato, Pambolanza. Donc ce qui va dans Zamba Pessibiso lobaki était toboko la bango lolenge toboko la yabiso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire il y a mona na kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo Nzamba Pessibiso Nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer ko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, bande de Gobalandi, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadjingala, par le devoir m'a encore appelé aujourd'hui. Une façon ya kosolana bino, une façon ya osala bino mosala o bolingaka, une façon ya ko apporter soutien nanga na makambo nyonso bino bolingaka. En tout cas, aujourd'hui vous allez nous supporter tozo kendena yango na mwa ndenge mususu na mwa moyen mususu na mwa volume mususu na mwa vitesse mususu, c'est-à-dire une façon ya ko informer bino na makambo bino bolingaka mingi. Nous devons bannir n'importe quoi, nous devons en tout cas supprimer banzela nyonso ya mabe. Même la Bible nous dit loboko zo memo na mabe kata yango, c'est-à-dire to kata banzela nyonso ya mabe, que cette livre ya parole de vie o ezali ya vie et s'éloigner na monoko na yo ata seconde mon côté, méditer yango nuit et jour. Bande komi bali pe basi wana ezali bongo ndakisa film na biso Josué 1:8. Famille Libota Mobimba, je viens encore une fois ici vous signaler, sortons dans le distraction, sortons na ba n'importe quoi, sortons na banzela o batu bazo linga ba memabiso. Regardez comment ces gens sont capables de chercher yakotia ennui, yakokoti sa incompréhension. Ils sont capables yakoya place au batu bazo solo la bien, nyonso le kaka bien, ba koti si eloko moko ya mabe. Regardez comment ils cherchent maintenant à pousser ces pensées ya mabe et pas ya Demer qui est notre sœur que vous connaissez tous. Asali analyse na ye, asali vidéo na ye qui toque on a la ni vidéo na, il y a beaucoup de mamans batine linga ngo. Mais tala et pas na bango bamoni yango sujet. Et pas na ya bande komisusu bamoni yango matière. Et pas ya bande komisusu bazo seka que nous sommes le babola. Non, ça n'a pas de sens. Bino bosepelaka, vous avez la joie lorsque batumo bazo kabela bino bazo encourager bino dans le mal, mais vous devez le savoir. Le mal dans le noir et foutaka pekaka dans le noir, mais ses effets ebimaka na mpoasa boy. Un jour vous serez contraints, mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. Oui, biso to ndima tel que nga nandima chemin ya ikulusu, parce que nzela kwa ezaka nzela ya facilité, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous, là, nous supportons ça comme ça parce que nous avons accepté de vivre de l'autre côté. Il y a vérité. Merci. Josué 1:8. Aujourd'hui, 6e épisode Ezokota. Na Belle Vie Télévision. Nous sommes au-delà de 224 000 abonnés. Je vous invite encore une fois à aller suivre ces films. Abonnez-vous massivement. Partagez, likez ce film, vous ne serez pas dessus. Vous savez, là-bas, c'est une école en fait. Ezali Yelouzalem, Ezali Bisika Obatouazouaka Kimia, Bellevue Télévision, Namusala Malamu, Azo Kosala Kuna, Mama Nabiso Oyo. Dadjo Azali Nasima Caméra, Azo réalisé émission Oyo, Nalongolaka Chapeau pour dire un grand merci à Maman Bijou Ketani pour ses orientations. Je serai toujours reconnaissant, même si le monde babandeliango 1 million de fois maman kibomutu kingai et kozalangaka kati na motema pe na ko reconnaître toujours maman Bijou Ketani, mon panzi à papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Bientôt nous serons là à Dubaï, une façon. Voilà quoi. Donc Nzambe Azolokumo maman Zozo, bon séjour nayo. Un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo et ma mère à Calgary. Je vous aime beaucoup maman. Un grand merci à maman Émilie Seti Maïnga moi Nzambe depuis Canada wana na Montréal. Un grand merci aussi à Bertin Konde Mongwa propre
l'infirmier clinicien. Que le bon Dieu vous bénisse, papa. Boss, hein, mon boss en tout cas, Nzambe Azala Nabino. Un grand merci aussi à famille Libota Mobimba. Un grand merci à maman Ursule Pechanga. Un grand merci à maman Top Wato. Un grand merci à maman Belvi Condu. Un grand merci à maman Dinana la douce. Que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci aussi à maman Moseka. Un grand merci Nabino Bayenio Sobokolanda émission Oyo. Un grand merci aussi à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie semaine et Sili. Semaine en Sili. Tozaka place au Tika Kinga Aurélie Mafuka, la tata de mes enfants. Que le bon Dieu vous bénisse. Bah, bon séjour aussi à toi, Saratola, na États-Unis d'Amérique. Voilà. Dadju soki tolo balangage moko tokena nanzela machine tozwa élément oyo ya film nabino. Je suis 1-8 batche labino une partie à 5e épisode et puis on se retrouve tout justement après pour continuer avec notre émission. Merci. Il va voir si c'est qui. Ah, c'est ma grande. Joyeux anniversaire. On est tard que jamais. Hein? Vraiment, on est tard, mais merci. Apparemment, joyeux anniversaire. On est tard que jamais. Merci, merci, merci. Bon, moi, j'ai pensé. Oh, quelle surprise. Hein? Oui, surprise agréable. Kitunga, Kitunga. Hein? Kitunga, oh. Kitunga. Vraiment. Ah, merci beaucoup. Non, merci beaucoup. C'est moi qui n'a pas surpris. Depuis quand? Oh, depuis que je suis rentrée, ça fait maintenant 2 semaines. Hein? 2 semaines, tu ne cherches pas. Nazari n'a pas d'occupation et tout et tout. Ah, vous avez pas d'occupation, c'est ça? Oui, je vois rien. Femme d'affaires. Tu es amenée juste pour mon mari. C'est juste un cadeau pour mon beau. Et on te sert. Man, et qu'est-ce qu'on a payé ma caméra? Mais maintenant, puis moi, c'est pas sauver. Ah, papa, maman. Oh, ça n'a pas de la lingue, non, il y a des lingues. Appelle maman. Bon, bino, waouh, meilleur couple de l'année. Waouh, vous êtes super. Toujours, ouais, j'aime comme ça. Vous en serez pas de Papa, maman, nous ça là. Oui, Bissot, ça va. Bissot, ça va. Bissot, ça va. Oui, c'est ça qui va très bien. Tu sais que ça fait du bien, ceux qui. Mon bali à prendre mon snaïe, on charge, à soin naïe. Tu vois, ça me fait vraiment du bien. Nous, la famille, même des gens, on dit ah maman, ma petite sœur a fait un bon choix. Bissot, ah la kin, il faut comprendre que tous les temps ils ont chauffé trop, la période de l'élection. Donc tout le temps, il faut libana trop. C'est pourquoi on a aimé se plaindre pour la nini. On va postuler. C'est un ami à moi, il a postulé. Donc, il a pas ça. Il a postulé, il a la FUNA. Donc, national, il a la FUNA. Et puis, provincial, il a la Bandane. Je te dit, non, je devais l'accompagner justement. Effectivement, tu devais m'accompagner. Il me dit toujours à l'avance s'il est un programme. Bien sûr, je connais Papa Olivier, mais tu ne m'as pas prévenu que c'était aujourd'hui sa réunion. Bon, à part ça, l'activité, le travail. Très bien. Ça passe bien. Très bien. La prière. Donc, on commet les ratés. Bon, il soit bien. Ça très bien. À la base, on va bien. Oui, bien sûr, ça c'est j'étais. N'enga linga biso. Tu comprends là? Ata tu sais l'indenge nini. Il linga linga biso. Allez, la biso ma vie. Ça va bien là ça. Ah, qui pour la biso. Ah oui. On commet les ratés. C'est normal. T'es na comeli na quitté na flat moko izawana parce que ça on a pas bien kokende. Non, on a quoi déranger pinoté. Dérangement. Non, on a plein de chambres ici. Dérangement quoi? Natika langa mona sonuya. Ngana femme d'affaires. Na sola pas mon téléphone. Mais ça dérange personne. Vous sur la quatre chambres alors. Et quand je m'énerve, na bec ta kaba porte donc clac clac. Ouais, ça va. Quand on t'a porté ça bon. Tout casser là donc c'est comme ça tu vois. Et surtout que moi qui m'a bilo mon Dieu mon wana yo kata. Mais non! Marchandise! Mais il est où? Mon Dieu,
Il y a un couple qui désire vous voir. Ok, faites-les entrer. Merci. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Je vous en prie. Merci. Tosambeli. Kolo merci na koya bandeko katina oyesika. Et molimo mo santu azala au centre ya masolo na biso tokosolola pe nkembo na yo ejinga biso na Yesu kolo nde na bondeli. Amen. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau avec votre frère Tadji Ngalapa. Le travail est obligé ya ozonga ya osala bino musala na ndenge bolingaka mingi. J'ai l'habitude ya koyebisa bino ete biso awa tochaka ba extrait. L'intégralité de cette émission de cette série, allez suivre ça sur Belleville Télévision. Bisika boni intégralité à film ezali. Eza juste kaka extrait pour na relaxa bino babilo koni ezali na kati ya film wana ezali na ba leçon ezali na makambo ebele daju to fongola na no plateau oyo. Une façon ya kosolola nanu ensemble avec Yamsi Yambe lobby déjà passage naye ezala kiawa aleka ki to solola ki lelo lisusu to leki parce que ezaka vi na biso c'est notre travail mosala na biso c'est de vous informer. Yamsi Yambe moi mboka bonjour. Bonjour Tadji Ngalapa mbotina bande otuba otala biso. Un grand merci à mon ami baron de la ville Cédric Iyolo. La ville est très calme aussi à Eric et Wangesemene. Je te salue Galo Voulouzi. Je te salue aussi Jimmy Bokeloa wa Edi Mundir. En tout cas, merci beaucoup à Gloire FPI. Je te salue aussi. Mamadou Pesapembote côté Guna. Donc voilà. Merci Nayope, merci na famille Bota Mobimba pour la confiance. Nandenge va s'abonner pendant na Yamsi Yambe officiel. Merci beaucoup. En tout cas, merci, ça me va droit au cœur. Beau talaba vidéo, beau liker, beau partager. En tout cas, non senti niveau bon motivé pour nous soutenir. Merci na ba Dina Junior, ce puis na ba Pecha Love tout. En tout cas, puis na ba fanatique tout. Il y a les étoiles de Bobo, il y a Bobo Manoka aussi, il y a Mama Top. Merci beaucoup. Là on a invité na bino surtout mes gars au solo là. Voilà. Voilà, Yamsi Yambe, Toto Landana, 5e épisode, hein, il y a filmé la mission, extrait Nango. Chapitre 1, verset 8. Je souhaite que ce livre de la parole ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le nuit et jour. Quelque chose de bon en tout cas, et là on a ébaïté, et ça ligne vraiment très bien. Voilà. Écoute ici un plus dans Katia Vina. Si déjà on a une verset on a mené je fais 1 8. Voilà, merci mesdames et messieurs. Lorsque justement en parlant de ça, je vais penser à tous le comédiens et comédiennes aussi. Omoni, s'il faut qu'aujourd'hui les autorités à Mboka Oyo Bachama Boko sur Batunion Sobazo Kobe sa mœurs, il y a aussi les comédiens qui seront invités. Nous avons beaucoup de comédiens aujourd'hui pour que leur scène à la malamu, ba tableau ya ba gag na bango, il faut insulter. Il faut être mal bouche, il faut être mal éduqué, il faut être mal éduqué. Il faut avoir moi langage mon facile. Yango batu faut balinga batala. Or vous oubliez que votre rôle c'est éduquer, apporter quelque chose. Vous influencez le masse, vous influencez même les enfants, vous influencez la société. Mais lorsque nous retrouvons dans vos scènes, dans vos pièces, des choses qui ne cadrent pas avec la jeunesse, avec la société, en tout cas, ekozala eloko moko ya malamuté et bosala ingele. Tant ya koluka ko changer, ya ko bongo la makambu o nyonso yango parce que les choses graves arrivent très bientôt. Bino nyonso, on va commencer à interpeller tout un chacun. Bagag na yo ezalaka wana pona exciter batu na ko finga. Bagag no ezalaka wana pona ko exciter batu na ba n'importe quoi. Bagag na yo ezalaka na ba message oyo ekoki ko réunir batu te justement pour diviser. On va s'en prendre à vous bientôt par bandeko oyo basalaka mosala oyo. Yamsi Yambe tozozonga awa na dossier oyo
il y a Bobo Manoka, c'est lui qui est ton papa. Hier, on a donc essayé un peu, il y a collé Kango, moi, Likolo. Mais lorsque je suis rentré à la maison, je n'ai pas voulu prendre cette vidéo parce que ils ont déjà dans TikTok à Batou, de peur que Babatine de l'anga peut copier le right. Mais ça s'annonce très mal là, na combo, il y a Bobo. Pourquoi seulement passage nyonso, il y a des comédiens et comédiennes, à côté, il y a des missus et créaka à nuit. Je t'ai vidéo en balobini, na comprendre. Na vidéo la dame Azo Koloba, na vidéo a tué président Bobo avec un garçon Barbie, Kalokola Babiso Boy alobi yo au Tikinga au Bomi Libala au Kekolanda Bobo pour Banako Bimana Bobo patati, des choses comme ça. Ezo konui na un faux débat tati. Un faux débat. Moni bato mususu d'abord balingaka ko salir bato. Très bien. En tout cas, bateau ko salir bateau bazaka disponible pour nous salir bateau. Bachaka mal fort na ba ki pa kutu nini environnement te. Voilà. Donc déjà sur la nyango mona msusu mutasali natala yi Mr Wana pour ne pas na bengi peut-être petit mais Mr Wana mobile le kwanga Nike a marié alors je sais pas na cotivement na vie na prévu après na yebité soki azana moi si na palin moi c'est Akimi moi si et puis na mon vidéo vous avez vidéo récent président Bobo Azaki na Turquie. Très bien. Alors je me pose des questions, est-ce que mobile ya kokyo tika moi si na nda ko pona moninga na mobile ya la raé ils ont manière en ignore le bel makam. Très bien. Déjà ils le mot ya oloba en tout cas place on a et puis na bisa ki clair Bobo Aza, en tout cas, Aza vraiment Moutou, je ne dirais pas coureur de jupons. Non, je ne dirais pas, c'est trop fort, c'est lourd. Mais sinon, c'est Aza célibataire ou Aza célibataire peut-être engagé. Aza célibataire engagé. Ça fait beaucoup de temps qu'il n'a pas sur na Bobo. Je crois que dernière fois, on a écouté na Bobo Manoka, Aza na matanga mama chapeau. Le président de la voiture n'a pas de carburant. Moi, je connais comment se mettre ça. Je suis $50 à mais et là on a yebi ezaki bobo mobile et puis bobo linga basi alinga mibaliti. Très bien. Bobo linga basi alinga mibaliti. Très bien. En tout cas ça mutu na vanna ni Batamoulaï, na vanna 7 ans je crois 8 ans. En tout cas na yebi alinga basi. So bobo bolobi na ya alinga abimaki na mwasi kuna na ondima. Mais que bobo azolinga abima na bana mibali eza pa mba conseil yo yemo apesa biso. Trop temps dans un groupe na et puis aza mutu mo alinga mamba prière trop. En tout cas bobo na mamba prière ça la ba jeté. Très bien. Et mutu mimi biso na pas pasteur Gustave na église européenne de vie na matete. Je crois ba comédien liboso ba no sambela kuna eza bobo. Très bien. Bobo Duchesse et Sam na Prince Wakenda Poto je crois. Équipe na bango na bango ndimba ou pas pasteur Gustave. Très bien. Donc les leçons ba comédien basé belé kuna balanda influence ya ba bobo pour assembler la rakuna. Alors je crois pas azam mutu mais azana mo ba principe et puis abanga nzambe. Très bien. Ayebi ko ko sama ka mwana te. Iza ku leso mo kala ngana ko pesité mais yé mo bobo en soi ayebi ke loko wana akosala ngote parce que ezali or makambo wa nzambe yé atambola na ba principe bobo ajenaka. Bobo priaka. Afuka maraboki abuki mabolongo or sambela nzambe. Je vis tant de fois Bobo na prière ensemble là. On a passé des nuits de prière ensemble avec Bobo. Très bien. Donc Moutoual Lobake Bobo Azo Bimana Nike, d'abord c'est pour moi c'est inacceptable. Inacceptable. On dit mangoté, c'est au mondo non mais là. Très bien. Ah vous n'avez pas Bobo, très bien. Donc il faut que ya kolukaka ko nuire pour saluer réputation parce que mon Bobo ça fait beaucoup de temps na actualité ba bêtise. Amoni bêtise mouré bimara wa ya pas trop longtemps ya makambiation na biso mimi kabea. Ya moi ça fait de Londres na Bobo. Après bêtise wana batoka ba mona keza lokuta ba luki suba salio lisusu. Ba luka ba créer donc lo mo. Oui. Ba tika ye avana na musala na ya osala musala na ye très bien. D'ailleurs déjà Farina Zong la kutu ba répétition parce que naza déjà na ba programme ba film ba te belé donc il faut vraiment na zong la entraînement. Très bien. Ba répétition donc nzamba sanga grâce peut-être je crois d'ici là dans si peu de temps on zong la ba répéter na l'école de Bobo. Voilà, j'en profite aussi pour dire na bande Konyonso. Vous savez ce sont deux personnes publiques. Baza bande Konabiso ce sont des vedettes. Yambo Konabiso. Bazo côté ka image Yambo kwa Oyo. S'il vous plaît, nous devons avoir aussi le respect vis-à-vis na bango. Ata olinga été mais il faut avoir le respect, l'estime
et la considération. Bilo misusu fait ça la biso kilo na monokoti er au prononcer on peut au sali vidéo au tchango pe na TikTok pe et bandi ko panzana. En tout cas, tozonga batu. Hier, je connaissais les Congolais batumoko ya motema mawa motema pété. Mais aujourd'hui, ces pays, ils ont se transformé petit à petit. Le site, moko ya banganga, ya ba magicien, ya ba occultiste, ya ba tomité, mamabe, mawa, ils ont les sous-soutés na mité mabat. Et le respect, ils ont les sous-soutés. Le respect aussi, il y a règle, ils ont les sous-soutés. Mikolo bazo banga ba lekité, ba leki bazo banga ba yayate. Considération, ils ont été entre nous. Kobomana, kofinga na kotiola na ba poison et koti. Pourquoi on n'avait pas connu ça hier, Seigneur? Alors nous aussi, nous avons moins conscience. Yo peut peut-être aider aux moins conscience. Les forts soutenez les faibles pour que nous ayons quand même de l'avant dans ma malam. Évitons un peu de n'importe quoi. Yams yambe bato ba komelinga be yo ozo kata yams moi mingi soki yams alinga loba o kati yeme ba yeba kate que des fois peut-être na komona que vacuum oyo zo ke nango wana so na tiki o bongo o bimsado eloko mo boui ça peut faire mal aux gens. Je réfléchis mieux avant de parler. En fait, moi makambutu na loba na nazarabement conscient. Très bien. Que eloko na loba si on a choqué, en tout cas, on a choqué. Très bien. En tout cas, c'est le mot qui est dans Platon et Ali Bakou. En tout cas, on a réfléchi ça bien. Quand on va s'enquêter dans le ils ont ambiance à Moussala, tout ça. Des fois, il faut 4 pour nous battre, moi, pili, la place est Zanga. Pour nous battre, puis moi, la place est Zanga. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous retrouvons beaucoup de buzz, beaucoup de n'importe quoi dans le milieu des comédiens, quel leur travail. Analyse Nayo et Kozalani. Bon, le buzz, c'est comme on a milieu de comédiens. Le buzz, il y a des comédiens. Non, on a des buzz partout. On a milieu de musiciens, des tailleurs, des couturiers, des receveurs. Bref, buzz, c'est partout. Mais moi, je dirais d'ailleurs, au Moni, buzz, il y a un millier de comédiens, des 100 mois passés. Il y a un millier de comédiens et ils ont plus kaka mabi. Na millier de comédiens. Ba buzz na bango a plus kaka mabi. Ça dit bon misala efforté ya ko bungisa en fait. Bango pona bango so binga ça la buzz bon calculer faire soit mutakala muntu soit faut ba finga muntu soit faut ba étaler muntu na manière négative ni ba buzz ba comédien. Très bien. Et là ils a ko toucher puis moi ba famille moni logo neti ya makambo kani to chaka exemple neti makambo ya c'est on a vu sur moi sa vue de loin. Peut-être ça pourrait aussi être buzz pour na peut-être matara à Combo. Mais après et c'était makambo belé et puis la koto a lobby na ndumba ba lobby na ndumba après plainte yaki et zoagi pour na mututé. Les zoagi ba te belé ba to moso ba kimagi mais et puis la tomaki victime parce que a débordaki. Vous comprenez? Donc ba buzz moso sur moneti buzz mo ya ndeko na biso da Costa Salagana na Davina à poids. Déjà besoin d'écrire besoin de problème belé et ça va rentrer dans pas belé. On doit être conséquent quand nous créons le buzz. On doit vraiment être conséquent. Très bien. On doit aussi être réaliste. Besoin de créer est-ce que vous avez un avantage ou bien des avantages. Alors et là vous avez des avantages pour nayo, dites-vous que vous nuire même na personnalité nayo et puis na crédit nayo. Alors il faut pas exposer ta vie pour na buzz. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Bref, buzz Zarana Bablo, peut-être Yamsa à Dubaï, Yamsa aux États-Unis, maintenant on a Kenya. On a créé buzz qui a vite fait pour les États-Unis, comme on a eu le bon mois Mikoloana. Là, c'est maman a botaillé. Écoute, Yamsa maman bango à Franga de Libre, on s'en m'a dit. Les buzz trop sale et nuire crédit nanga et puis et nuire personnalité et puis les buzz et nuire même na famille foyer ils a touché maman a touché et puis voilà. Donc on doit créer de base sur côté positif. Bref, c'est un peu ça. Voilà, merci Yambe. C'est aussi quelque chose de bien, le buzz, il faut bien le faire, sinon ce qui est éco-typena et ça la radio le monde il y a malamoté internet ils ont continué à couper la moto. Cette situation il y a Luna après avoir Kobi Misama Kambo, il y a Wikipédia et tout là il y a maman Gabrielle qui vient enfin à continuer la course en haut pour demander à sa fille Luna
il faut que a retirer ba propos na ye asenga pas forcément asenga maman Sila pardon pour alobaki mabe na ye mabe ngo zaki nini ya Gabi mabe zaki nini ya Gabi bolembo mkana mabe zaki nini wana mama na biso bolembo mabe zaki nini mais quoi expliquer biso non maman rosa maman il a problème té non ya Gabi za maman na biso té ya Gabi za yana biso na sina respect neto benga maman té aza maman papa té ya Gabi za maman na biso té ya Gabi za leki maman top kasi mais même c'est ça mais c'est notre maman papa elle a des enfants maman na respect té ça ba le roi biso té gaita mo a petit na biso masa na biso non mais papa non to solo là aza mobali lokola yango na biso yo aza na mwana o aza petit na biso oui mais c'est notre maman non le baka boye to benga maman na respect koloba te ki aza maman na biso ndira okobotanga non ya Gabi za sokuza na 50 ans donc soka okobota mwana se abota na 14 ba botanga est-ce que Gabi a continué à 50 ans bah eza pe na makama ba âge ça peut aussi être possible bon bref maman na biso ma Gabi bango balingi bo benga bango mama te makambo nyonso parce que nani Luna bengaki bango mama mama oui oui yozo nga to benga bango mama bango balingi to benga bango mama te to benga bango ba tante to benga bango ba jeune fille c'est ça parce que soki ya Gabi a otinda Luna asenga d'abord félicitations à Ndonanga Nene Botaï et pas fait kato iso en tout cas dommage que les fagina ya na civil mais na ya quitté mais sinon en tout cas félicitations heureux mariage à toi Nene Botaï Moutounanga vraiment tout sur bien très bien en tout cas c'est une fille en tout cas na émission à sur très bien bref là on y ngana loba au moni il y a Gabi c'est une grande sœur c'est une maman pour nous mais pas ça la effort ba kota na bablo musu to moni ya Gabi nga mona ka za makila libata soit kotika likambu e balukila gae ngana website ya Gabi ko kota ka makambu nyonso te o yebi mutu na kolote grande sœur nanga maman nanga en tout cas ça l'effort ko kota moni so bat ba ofinga yo nga za ka toucher mingi parce que aux enkana na ngai ouais la canne nkami en tout cas ça langa bien tena yo ka ke ba aussi mankana na ngai et na likambu peut-être même solo bino pe mabeti bat ba ko mo toucher en tout cas ils a bien mingité fandaka mingi na kona yo talaka plus côté positif olaire okota makambo mususu bikota kota très bien Luna leki wana azana 25 ans aleki na teva lobi mama Sila na 50 ans Luna azana na 25 ans donc soki mama Sila botaki bana 4 Luna ngaza mwana ya suka na ba écart ya ba 2 ans Luna mwana ya suka ngaza na 25 ans mwana ya liboso ngaza na 32 ans comprendre pour nga bota na 18 ans moi na liboso na 32 ans mbalaza na 30 ans na 30 ans ya misa to na 28 ans il y a 4 ans na 26 ans donc déjà nga za na mona ya âge ya Luna et maintenant na kamuta ngo Luna lobi mama Sila za mama nanga le gens se permet au finga Luna ya koloba na Luna ke boye mais c'est n'importe quoi et puis ba osenga ye ba otinda ye asenga pardon pourquoi a manqué maman Sila respect a manqué respect ya nini après si yende respect yango moni le mono to ba émission tout à l'heure biso na Kinshasa to komo kolinga makambo za au sens contraire ça dit ceux monta pesi yo respect pour na yo za le wa manquer au respect tant monta ko manquer au respect pas na yo ebimi le wa pesi yo respect tant nga lobi mama Sila oza mama na ngai a manquer au respect et puis elle ne s'adressait pas directement à maman Sila elle s'adressait plutôt aux fans que botika ko comparer ngai na ye parce que yaza lokola maman et pas nanga non ya Gabi il faut assez réservé en tout cas nkana tika ite fela likambona nkana tika ite fela eza makambo mususu ya Gabi okoloba na TVT tango oloba bato ba omona ya opesa position déjà ya Gabi apesa position na ya za famille azara abakuk déjà apesa position na tango ozoloba na leki na biso à s'excuser pas ya Sila à s'excuser pas ya jeune fille wana Sila déjà ça prouve que c'est wana Sila azana raison bakolo banete koza maman to benga jeune fille bon jeune fille wana Sila camarade à Luna Luna ko sengi pardon te to chango bongo mais oui parce que il y a Sila aza mukolo azana âge na ye o ezam normal aza kokote aza maman ya mokimo mbate mais âge na ye aza mukolo plus âgé que Luna. Très bien. Luna on le battre que Sila yo to ano âge moko non jamais ça c'est l'impolitesse Sila parce que tant que le maman nga Sila ngonde comme impolitesse
Oui, bien rappelé le moko. Vas-y. Oui, mère Nabiso, bato balinga balinga ba maman, faut benga ba maman. Mère Nabiso, maman Nabiso, Xil Péchanga tangwa tei na maman Nabiso Gomez. Non benga ba maman parce que bango balinga ba benga ba maman. Très bien. Bango ba yebi ke baza mikolo faut benga ba maman. Bato ba balinga ba benga ba maman te, baza ba jeune fille, baza na ba 16 ans, 17 ans, musu ba na ba 25 ans. Très bien. Maman Nabiso Xil na maman Nabiso Gomez bakei Nigeria baki tourner na ba Nigérien. Ba les abakouk ba bandi ko démarrer ndeko na biso a mwasi si là exil pas possible. Ba bandi ko démarrer ndeko wana Gomez so beti mafinga eza na YouTube beta mafinga ya Gomez omona ndenge ba ko émission ba vidéo ebele et la plupart ba vidéo ezali ya les abakouk ou ba finga Gomez. Très bien. YouTube va reconnaître en le titre. Comment rara yo Gomez tamutu munene okomona ndenge ekobima ebima on comprend donc ba reconnaître en puis so tali bato wana YouTube ça ils ont plus les abakouk. Très bien. On comprend donc après un moment ba komi oyebi s'appelle les abakouk ba komi oyebi s'appelle ndeko na biso Gomez a senga sila pardon mais attends on senga sila pardon pour nanini parce que les abakouk ne ba bande ko démarrer Gomez na Xil Péchanga à partir de Nigeria. Xil Péchanga avant tranquille à garder sans froid naé Gomez de quoi ça peut-être monta bon côté il a appelé naé parce qu'elle n'avait pas voulu qu'on supporter ba bêtise wana ba Xil Péchanga ba maman na biso ba Xil Péchanga ba Belvi Kandi ba dinana bango ba message na ko finga ba finga bango trop monter mais comment nango déjà ko message Gomez de quoi monter les messages na à s'enflammaki. Très bien. C'est pour dire que nandenge ya logique nandenge ya lelo pour muto ndima ba finga en internet il faut azala lokwa maman na biso Belvi il faut azala lokwa maman na biso Marie-Hélène Lota mbala boni ba fingi na TV Marie-Hélène ouais mbala boni ba fingi maman wana Marie-Hélène Lota ngabiso to kutala bango na théâtre moko Christa Shoga ba jouer bagagagan to tala bangwana to na obosa na komba théâtre Shoga zo limwa gabi mi ko to limwa zo ngboye komba théâtre ngo ekima ba Kiro pe à son âme ba Gabi Kiwaka ba papa Gode ba papa Ali le loza na États-Unis ba vient un de vos Moussoba ba Iguette on a biso azana poto ba sœur na biso Nicole ba sœur na biso Nicole pe na jouer un film moko pondera qui date poto Iguette ça c'est non. Bref, à un moment, on doit comprendre que bako finga yo na ndenge tout mais sur les anango terrain na yote. Pourquoi on passe en côté? Très bien. Vous comprenez? Oui, que ndeko na biso si non plus comme exemple. Ndeko na biso bijou la reine a suspendu. A suspendu pourquoi? Parce que l'obagi marambasi là. Oui, on a plus de réflexion. Parce que l'obagi marambasi là. Très bien. Na pesa idée. Nani déjà oyo ba suspendre ye pour finga ki Belvi nani oyo ba suspendre ki pour finga ki binana pour finga ki Xil personne ou papa Elombe ndeko na biso mamu muluba mamu international moi na vena biso mukuna na félicite bref na habité so ramon na vena biso mukuna au finga sila Xil tongo na Belvi pourquoi na dinana oui a fini bango chaque jour de jour ata la famille libota moko a lukia a signalé chaîne jamais mais biso yo to luba makambu na ba en fait na ba intelligence union se mebo ka ba signaler la chaîne na biso pour na nini parce que bango kuna so tanga ta kombo sila na YouTube ba moko faut ba signaler kombo so check miniature le sila il faut ba signaler so check comme OK titre biso pe to ba ki to tika te toko chaka kelongi ya sila jusqu'à ce que le mal et sila toko cha elongi ya sila la miniature yanga ikoki ozanga te na miniature ya chaîne nanga yamsi yambe miniature ya sila kozanga te titre na komba sila kozanga te plus loin na kotika la kotanga kombo ya sila na TV te ti jusqu'à ce que makambo ekokata on ne peut pas accepter du mal et vivre avec du mal. Si la ndeko lokwa biso nyonso ndenge to na ndeko na biso mama via ndeko to na ndeko na biso mama top ndeko papa ba kuku ba fingi mama top pa watina degré ya koloba ke ensalala mama top na Angola zwa niveau
Imaginez degré wana. Et puis na kati baba kuku wana, il y a des comédiens au baza awana Kinshasa ndenga na comédien na famille libota. Ponga na longwa comédien. Mais na zongi ka debo na zongi famille libota. Très bien. Car ndenga na comédien longwa na famille libota. Il y a pe na ba comédien mususu au bazali les abakuku bana Kinshasa wa. Ba finga mama top wa mama top en salala ina Angola machin machin. Bo excuser pour na gros mot no bimisa. Ndeko nini wa comédien leka ina TV ba suspendaki. Même à ta communauté. On est à ma finga. Luna kaka muto alobi, ma bo comparer ngana mama na nga silate. Ya gabe zo tinda senga pardon. Ya gabe vo tinda Luna senga pardon. Tinda nanu bato ba finga mama top baloba na mama top na bana mona libuso mama top ya dada. Elle est déjà dans les trentaines. Ya mi balé ezali Priscilla. Asa déjà dans les trentaines je crois. Oui. Il y a mis ça tournant, je crois, entre dans les vingtaines. 29, 28. 29, 28. Bref, on va na la vraie, la vraie, na ma petite Chako. Kadé na bango na Petouana Eli, je crois, il est dans les 24, 25 ans. 24, 25 ans. Ben alors. Le cadet à Mama Top, oui. Pour moi, Mama Top, moi, il y a 24 à 25 ans. Allez, à se permettre à Rondima, bateau, ba va na TV, ba lo ba na moto, azana ba na basi, azana ba bokilo na ye, ba lo ba na ye, ba la yo et pas ans. Azana ba koko mususu a diplômé, mususu a la diplôme. Ba lo ba na ye na TV, ba la yo et pas ans. Na Angola. Ba producteur ba silisa yo. Moi si mo zanga valeur. Il y a des comédiens où ba finga mama top na TV. Il y a des comédiens moko pour ne pas citer leur nom ici à la télé. Ou azala suspendu. Même inquiété. Ou azala inquiété. Tout est. Mais pourquoi il faut que Rasouli Batangiga Kombo si là, Bango Baye ko charger. Mon tout le monde est na TV Ibisinga, Otika, Oza machin, Zozo, Ozwagate. Na Ibisi Bango ngana ndimi na Zozo, mais je suis véhiculé. Nandimi na Zozo, yo yuti sur Afrique d'ici, sur Afrique d'ici, kuna, oye pour zape Moukala, nandimi na Moukala belle vie. Yo za Moukala si là, oza ta na voiture, oza na plante à malonga, te na moutou. Oza na pantalon à malonga te, ngana nga Moukala belle vie, nandimi na nga la na ba discoret na nga banda likolo tina se. Oza pe na appartement na do foot là. Naza normal. Na normal non vivre vie nanga ki toko na minute yo non foot na parler nanga na limité et puis na normal vie nanga qui est bien na limité na ba discoret nanga mais oui oza pe clandestin na clandestin na ba papa ya bana kutu déjà je sais SDFT ba benga bango nini ba SDF hein. Je crois quelque chose comme ça. Sans domicile fixe, voilà. Bah, SDF. Parce que Ebele. Et puis, nous avons vraiment complété. Constamment, on a ça là. Ce sont de frères et sœurs. Ebele, bah, soutenir ka mère Nabiso, si la Bekam. Ebele. Namona bango bazalaka na ba domicile fixité. Ebele bazala pe na ba adresse té. Ebele donc ce sont de Ebele ba fandaka et pas na bango nano. Ils sont encore chez ses parents donc Ebele baza mwandenge. C'est comme moi ce qui m'étonne comment batu bino batu mobimba ba utiliser bino lorsque on veut abuser des autres. Et puis bon on ça se rendre compte il y a ba crédit na bino. Continuez papa. Limbisa. Donc, bref, on ne cause vendre jamais pour nous calculer. Il faut on a na otika nga kombo silate, aza sœur nanga, na finga ya no 15 jours parce que za éducation nanga te. Très bien. Na finga ezozote, na finga makolo poussière te, na finga na benga yo mwano silate, à no 15 jours parce qu'ils a respect au nga pesa vis-à-vis à Serwana parce que ça ba sero total na TV. Mais kotika kombo na yende même bato ba pesa na biso bon et à moi passer. Et à moi passer en tout cas. Et si longtemps que le mal continue. Et na biso kotika ndi kombo Serwana sila et à moi passer. Pour ceux ya fundinga babi si la porte plainte na tout le monde wa otanga kombo na na TV so otanga kombo na na roya na changer kombo na benga sko ya Christine te soki so bengi ya Christine wana nde bakangi yo ko komoneza ya Christine. OK komoneza tante Christine ngai ata soki faut passer son nom ngeza na otanga soki ba apporter ta plainte ba mono so otanga kombo na ninga mabe na okangisa na komo kumisa na ndenga licho gantia wana za mystique ya sila misalo ya Christine en tout cas za fait
Non, qui est dans mon bongo. Donc, en fait, je ne dirais pas que je suis plus intelligent, mais dans moi, maïle parce que je suis dans mon chic. Très bien. Je suis dans mon chic, je suis tenté dans le finga kabatu na TV. Et puis, il y a Gabi Tango, il faut s'excuser. En tout cas, il faut calculer bien. Donc, parce que ngana ebisayo ezana ba ndeko belé entre ba ndeko mosusu lokola ndeko wana fâché à se permettre ko benga belle vie yo mwana yo afinga epé a touché même la personnalité na afinga belle vie aloba na belle vie yo mwana yo aloba makambe belé to yo kata comédien moko te wa yebisa fâché s'excuser pas belle vie tu yo kangote à part hier ba misusu baza to yoka ba finga exil awa après makambo ya maman Olive sika exil alobaki nga solisa ba hypocrite te to yoka yango ba finga exil pechanga ba finga exil pechanga to yoka ta comédien moko te na Aimons-nous vivants na ANTPC na wapi ba comédien oyo yaka to journaliste parce qu'il y a des journalistes et comédiens Kalate babano laksana ba carte na bango d'artiste. Je vous informe déjà, préparez-vous. Votre carte d'artiste certifié. Bobano Laksango Kalate R Babano Yaka Ozwabino Moko et votre carte de presse oza affilié na organe nini. Donc bonga maka. Ta yango kenada ko luka papa Masumu ozalaka déjà en ordre. Sinon papa Masumu agotala yo papa lombe atalio alobi na yebi yete mais na yokaka kedo bando sa musala mais na yebi yete kazalaka artiste et comédien. Oko continuer mon maman. Tu as suspendé bandeko. Très bien. Ndeko Zuma leki on a TV a fingi maman na biso Belinda Kandia combien de fois. À côté de na vie privée na ye. Pour le ban belle vie, à sala boye, à comment tu na niveau autant même comment mobile maman na biso belle vie à la télé. Oui. Mais tu yoka te ici ka ba yebisa ye ba lobi wana eza vie privée na ye tika s'excuser. Et pour nani ka so iluna lobi bo comparer ngana maman nanga silate parce que azam maman nanga à cause de la prépare âge mona maman nanga ya Gabi se permet à roleka ya Gabi éviter ko kota na makamu mususu ya Gabi aussi to so kota na makamu nyonso ça te ridiculise ça vous rabaisse directement ya Gabi. Non, on peut se conseiller le roi grand sœur, non, on peut se conseiller le roi en Kana, nangoya, non, on considère on a respect, on a fait ça et pas na yo parce que nene bouteille ya za mutu nangai. Ya on a fait si au conseil no bi tika ko kota ka makambi kota ya Gabi. Ça vaut pas la peine en Kana. Nga modi kambona. En Kana. Tika ko kota makambi nyonso zo kitsa yo ya Gabi. Parce que l'obia a besoin de belle vie, a n'est pas belle vie. Belle vie, mon thème, malamu a zaranango, a rolobate que na osunga Gabi te to ya Gabi sur a bengi belle vie boyo yambate. A yambaye na si na respect, ya et puis a yambaye ba solo la mais ya Gabi yemo a ozala moi en fait redevable pas ya maman na biso belle vie. Pourquoi? Parce que na salara boy. To linga to zala redevable pas ba tout. L'obip na complété pour la teke ka maman belle vie parce que batu ba finga ka ezaka maman belle vie te. L'obip peut-être à cause a besoin ya maman Ursule Pechanga à cause de la peine a besoin ya maman top wato oazakutu moninga na ye à cause appel lobby na besoin ya maman dinana à cause appel lobby peut-être na besoin service ya papa Lombe à cause de l'appel lobby na besoin ya service ya maman par exemple maman Seka ou bien maman Kalunga Batuana nyonso ils ont été exposés insultés mais jamais tout mon maman Gabi à l'écran la télévision pour dire que vous devez arrêter il soit ou bien soit faut que senga batu pardon mais ça devient le coup là. Il faut, on insulte d'autres personnes. Il faut qu'on touche à la personnalité. Il y a Batou Missous. Wana ezali normal, ezali le coup la laisser passer, ezali le coup la autorisation au Batou. Bazoua na ba conscience na bango pour saluer aux autres. Et les gens n'ont pas le droit de répliquer ni de faire les analyses sur ce que bande konabiso les abakouk basala kasoki quelqu'un a un avis contraire na bango. Et comme il faut demander pardon. S'excuser, pardon. Bon, c'est normal. Moni, bateau ba faible. Bakura derrière toujours makambo les gens en pleurs en fait. Alors le cas d'Iembe la poisse peut-être 20 mots ou 3 ou 6 mots. Très bien. On a le bélo côté. Mais naïbi il y a Gabi au tal émission et puis au cas télé au commissaire. En tout cas il y a Gabi prochainement au salon BRR à Boïté. Ça vaut pas la peine.
prochainement au salon côté parce que puis à chaque fois il y a quelque chose, il y a toujours il y a son nom qui vient. Ça là est fort ya Gabi. Ya Gabi ça là vraiment est fort comme on a eu ezalaka libanda ya makambo nyonso zo sala. Ya makambo nyonso zo le kan internet. Soki comme on a eu ezakara na kati oko mikitisa. Omona raté sœur na biso via asana makambo bila bêtise te. Omona ba makambo ele ka via comme on est dans na kati. Ya moi passé. Ya passé azala na famille bota, azala na Abakouk, eza problème te. Soki pas na Abakouk, eza pe problème te mais combo ya moto. Nakata bêtise ezala te. Pour nini bino bolingaka ko afficher ba kombo na makambo nyonso. C'est ça le problème. C'est ça le problème. T'as dit en tout cas ngai dimanche wana yo senga sœur nanga pardon. Luna fana yo collègue miso atamoko to senga pardon. En tout cas ko senga no pardon te. Fana na petit nanga ina ka za na Paris, je suis na Belgique, je sais pas moi. Fana na yo. En tout cas fanda vraiment. Ah tous nous na tournage mo ba conseil na pesa yo. Bongo kaka. Ah chaka bongo ne na pesa yo. Voilà. Yam Soko Minasuka, un dernier mot pour toi pour la émission Lelo. En tout cas, merci na bande retour batalinga. Nga elo na olobaka ezara ke famille libota to ça le fort to soutenir ndeko na biso, to soutenir maman na biso, to soutenir mona na biso, to soutenir ndeko na biso, ya na biso leki na biso na musala wa zo sala. En tout cas, ezara elo mo malam. Maman Edoxy, merci beaucoup. Topesi Ombote. Tobi kaka maman Edoxy, merci beaucoup Topesi Ombote. Bande retour bazana besoin de soutenir. Nebse bino ceux qui t'ont soutenu au Belvité, ils ont le droit de soutenir au Moussala na été. Tous joie, lien na biso, il y a Josué 1.8, tout partager en haut. N'a pas cette manière de partager les liens. Au côté de réseaux sociaux, nous avons des commentaires. Zoa lien tika na kati, zoa lien tika na kati, zoa lien na ba vidéo nyonso yo monde qu'il faut partager, zoa ba lien tika na kati ba commentaire wana. Au lieu de chaque commentaire, tu les bango kaka regarder aussi ça, au tu les bango lien, c'est fini. Et vous permettre biso tout ça la promotion à film na biso, au lieu to ya kana ba insulte, au lieu to ya tala ko sala ka ba concurrence, yo fingi, ça vaut pas la peine. Tout à l'heure on montre moi les gars na TV, sœur na biso moi les gars na TV. Alors ba ebinga te, ngana ebi très bien. En tout cas, on a habillé très bien. On a habillé très bien. Puis, comme on écoute Nani, Néné à Kelo, je crois. Yago là, voilà. Néné à Kelo, Moussou, Yago là, Moussou. Yago là, je te salue. En tout cas, mon éducation ne me permet pas de te répondre puis t'insulter à la télé. En tout cas, ça ne fait pas partie de mon éducation. Merci beaucoup parce que ça l'a un reproche. So, il y a un problème. En tout cas, so yebingate et ça appelle le roté. Il fallait même pas en parler ça. Il fallait yebingate na ngiri emsu na limité ba yebinga. Donc so yebingate y avait pas mais le quoi des gens tanga comme nanga le quoi be batina ko balien nanga c'est okomi ko apprendre ya ko yebanga. Et ça peut avantage pour nanga po yo yebingate o yebinga. En tout cas, ça fait un plus il y a fanatique moko to ya misumo yebingate et yebinga siko. En tout cas, il salinga bien. Mais ko calculer en aucun jour, je peux passer à la télé pour te répondre toi. Tu es ciblé. En tout cas, on a calculé nangati. Oza calcul nanga te calcul nanga eza sila et ayote a calcul nanga je te dis la vérité calcul nanga conscience nanga na calcul nanga na calculer sila sila ebani koleka yo ebani koleka nga donc yo défendre sila nga na défendre ba valeur. En tout cas, on va défendre ma valeur. Yo défendre la sila. Pour moi, yo défendre sila. Mais on va défendre ma valeur. On a quatre valeurs. Tous en a ba Xil Pechanga, tous en a ba Dina na la douce, tous en a ba Mama Top, tous en a ba Ebele, tous en a Maman Nabiso Belvi Kandi, tous en a ba Maman Ebele, tous en a ba Bobo Manoka. Donc tant yo défendre ka sila, on va défendre ma valeur. Donc on va défendre l'individu, on va défendre valeur na culture yamboka parce que quand je parle il y a artiste nous sur le comme on ça dit ba représenter culture yamboka na biso. Donc yo défendre l'individu, on va défendre culture yamboka. Bref, toi Moussa Moroté. Donc yo kebo ngana kebo. Donc c'est votre vie. Ah, c'est pas le mien. Merci beaucoup à Tadinga Lapa. Merci na bande retour batalinga. On a beti libako en tout cas limbisa. En tant on a bipé cible nangeza maman na biso si là et ça na sens pe ya omoni en tout cas ba chaîne nyonso omoni nga mo pe na fungoli chaîne nanga tant kana bika famille bota bo s'abonner. Ta maman chez les saliga sur 3 jours na ko maman na 800 sur 600 700 abonnés. En tout cas merci beaucoup. Sur la tanga na maman belle vie. En tout cas on profiter de la visibilité maman aussi na maman biso belle vie. En tout cas, maman belle vie, non, profiter de la visibilité. Si vous venez à Moukala, en tout cas, on va pas moins aider. Si vous venez à Moukala, pas mater. Pour pas que ça soit Moukala, il y a belle vie. Merci beaucoup, nous allons tout batailler biso. On va bêtir quoi limbisa na mutu.
mako trébucher pe na langage moko peut-être choqué limbisa droit on a qui pour choquer batuti pour remarquer même que le belanga ils a la moi voix assez très bien le managi na ida o choquer batuti ko choquer na roya o choquer prochainement très bien merci beaucoup voilà mon numéro est affiché wana na écran en tout cas sur Bobinga na roya mabino facilement et puis merci beaucoup no bande tout batalinga boza et belle famille bota dinachou merci beaucoup calamité le mal dans le noir réseau hier pas ya dina la douce en tout cas total yango to consommer yango to s'abonner pe côté kuna mère na biso pe XL pechanga black line auto tourner film moi je crois pas si on a biso Laetitia Mwamba en tout cas tout la paix to savourer black line en tout cas to savourer ça sera quelque chose de bon boya avec côté sur na famille libota na Bellevue télévision total à ce que je suis 1-8 ici quand baoloba Bible ezali Bible na maloba nango kitoko wana eseloigné na monoko na yote tangaka yango tongo midi pokwa ti mokolo yeso akoya en tout cas merci beaucoup maman Bellevue pour na mateo pesibiso merci beaucoup voilà merci à Tadingala merci beaucoup mesdames et messieurs je vais signaler quelque chose il y a comment belé tellement il y a beaucoup de personnes qui nous envoient des fois des liens des fois de petites vidéos maman bonio comme on a binoté bonio comme on a binoté moi j'aime les reproches j'aime les remarques mais je vais confirmer à tout le monde qui me regardait depuis la banda YouTube til lelo na travailleur de yonge pas montoté non na travailleur il y a montoté anga za travailleur la chaîne mon non je vais finir c'est pour dire quoi les gens cherchent yakoyeba obisotoza bayeba kate mutwana a fonctionnaka ndenge nini atambolaka ndenge nini azalaka ndenge nini po vi na ye ba périmètre nyonso ezaka coincé calé oui si aujourd'hui les gens m'appellent mona musala Sarah oui Sarah azali patronne à l'équipe toutes les filles à YouTube oyo azana tembe aye amitié na place ou bien atie ye coacher langai ndeko nanga Aisha Kokote coacher langai ndeko nanga Cynthia Kapashte coacher langa pe moi zela tanga no bakombo ba zela na sisi batu mususu tanga bakombo na bango te ba oza léger kotanga no bakombo ba tuté parce que batu mususu tanga bakombo na bango ngana zo tanga bakombo mususu kotanga te ouais bakombo mususu na kotanga te parce que moni bato kotanga te wana ba oza la léger s'il vous plaît yo lo bakaka ke Saratola la patronne à l'équipe ba chroniqueuse et ba chroniqueuse et c'est nazo longola ba onabi que ils ont un niveau. Mais le reste, ceux qui faisaient des émissions, moi, dans mon salaire, à Sarah, moi, je préfère 1 million de fois d'être, moi, dans mon salaire, il y a Sarah, que d'être une personne qu'on utilise dans le mal juste pour insulter les gens. Parce que lorsque je suis, moi, dans mon salaire, je travaille, on me paie à la fin. Beaucoup de personnes, ils ont allé chercher leur job là-bas. Mais Sarah, je collabore avec cette fille. Toko collabora kanaye. Team collaboration et kobenga biso bidomi balé boza ba collaborateur. Donc n'attendez pas que votre phrase na bino mikie ça peut changer d'avis, le couleur ou le goût de ce que ngana zanango vis-à-vis de ma sœur Sarah ou bien vis-à-vis Mukala Bellevue nandi makango makasi Mukala dinana makasi boy ya Ursule Pechanga makasi Mukala bobo nandi masudu ya Mukala bobo en tout cas tozaba vraiment kala mais botu na même bateau bino beaucoup misawana bateau bazalaka na bango tout autour bayebi nani obiso toza donc il faut faire très attention ba mama bominyo kwa mana bino te boyebi ke batwana objectif na bango ezalaka c'est pour détruire. Présent bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Angelos Karouane, Fatou de Conti, Makiala Kumba, Jenny Beta Industriel, Tata Pwe Papekato, Sol Mbemba, Madeleine Aketa, Vicky Moussao. Moi c'est Tadingalapa. L'émission c'est le code de bonne conduite. Tosuki A, Tokutani Balasima. Dadju, ce que Jésus-Christ a été, Tokoyali sous apôtre de la Bino Yamsi Yambe. Lobio Kole Kalelo. Merci.